Voilà, merci Banamboka. Tozali, les lois en direct il y a Zandu. Na Kotala, pour soutenir l'action ya Kozamboka. Kotala comment Mboka na biso za kotambola mutu aza na volonté ya changer Mboka. Basali Zandu. Mais les lots moni et l'autre spécial na Zandu. Oyo to les kaka place oyo. Ceux qui ont venir à Zandu place au potopoto za makasi. Mais ce que j'ai constaté aujourd'hui na Zandu na moni salité monanité. Na évité ba maman moko ba ko pesa d'impression ya liloba moke mama yaka liboso kamera yaka boy mama yako loba papa mbote papa mbote boni santé santé za malamu ah ouais et okole c'est bisoni lelo eloko nini esalami en tout cas ngane na zalia wa esengo na zana ngo ezala sikoyo eloko ezosala ngai mwa pasi misala oyo esalami lelo esalami na 2-3 jours te eza mosala moko esalami na mboka ndenge esalami boye soki ezosala matango nyonso na mboka na biso eske eza mabe tokombolaka bandako na biso chaque jour eske mpona nini tokoki kokombola mpe mboka na biso chaque jour te mboka na biso ezala soin mboka na biso ezala lokumu kisasa ezonga une label ndenge toyebeli yango toza na mposa kisasa ezonga une label ndenge basali boye esuka boye te bakontinue basala yango kaka na Zandu te me na bacommune nyonso ya ville province ezala propre boye soki eza propre boye tokosepela mingi longonya na bakonzi oyo baza na makanisi ya kobongisa mboka boye. Merci beaucoup papa Polandi selon papa Lobi puisque mosala oyo volonté ya kosala journée ya lelo puisque mokonzi ya mboka azoya na Zandu bomoni koma babongisi balabala bakombi soki toza na volonté ya kosala boye na bakomini nyonso je pense que salité kozala na mboka oyo te donc eloko ezosala na mboka na biso ezali manque ya volonté donc soki gouverneur bourgmestre chef ya quartier bozali kosala quelque chose makambo ekende très bien donc oyo eza yoka son toza na kati ya Zandu oyebisa bino ke son ezobetama ndesordre faci beton anyati bo toyebisi gouverneur Bumba que makambo ekomi na mito na responsabilité na yo tala likambo ya Zandu bato bazana assainissement il faut pas continuer boye ko tozonga balasi lelo tomoni tokuti na Zandu tomoni matiti te tomoni papier te cela veut dire makambo etika la boye et puis ta sengene ba congolais nyonso tozala na volonté ya kotia propriété esika nyonso tozali omoni oyo ezali miroir Zandu eza miroir ya pays eza miroir ya pays soki biloko boye ezosalama ekosala biso esengo bato bakovisite Zandu batali puisque oyo ezali premier marché na centre na Afrique centrale mobimba donc makambo ezali awa ya koloba ebele ezali te bino moko bokomivre événement historique Zandu batongi biso siko tobanda entretien tolongola makambo ya kibusoto na Kinshasa ko Kinshasa ebonga Kinshasa la belle oto yebi masolo yango faci beton nyata batole ndeko yaka mbote bande palanda tozokende wapi toyebongo elongo a marché central tokakekumu ya mboka faci beton koya awa yango toye na elongo na eshe eyoka son peuple topesa bino basango ya mboka tokoni mokasi elo ekisi tofanda awa elongo tobete masolo ezali eloko moko tomoni Zandu bopeto oyo tomona te salite ezalaka na Zandu oyo tomotuna juste Zandu oyo baloka ya koloka mais tokambo biso lobi ke mosala esalami kaka mokolo moko yango takokamisa biso makasi koleka mwana mboka toyebi te bisa omoni oko na yo ya koloba ebele ezali te ya koloba ebele ezali puisque awa ezali peuple a comprendre que biso nyonso tozala na volonté ya kochange mboka oyo mboka oyo eza moto moko biso chef président azali président ya république mais motu nyonso ayeba koentretenir mboka oyo na bisika azali donc tala lelo salite oyo ndenge elongwe boye soki tosalaka yango biloko nyonso je ne pense pas salite kozala na Zandu tochange mentalité bandeko nasepeli puisque biso tokobanda kokita eza mbala soka te tokoya puisque tokobela mwana mboka Bumba gouverneur misala esalami awa toapression topesi yo mpenza
Continuez kaka boye. Bisika nyonso. Continuez boye na ba commune nyonso. Ça musala te sanctionner ye. Voilà. Parce que tout le monde est d'accord pour toi. Moi en boka bien mais c'est même pas propre boye. Koba ça est ça ma tout monde. Totalement déjà occasion. Voilà. Cautionner vraiment rendre l'immaturité qui va de l'eau qui ça la kitoko. Et pour baga boye. To ko lembate. Voilà.